Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien, ça va bien en Golan Zambi Azubatila. Voilà la famille, lelo naïe pour partager na bino astuce moko boko sepela nango. Voilà la famille biso nyonso toyebi tokomi na été, tant tokoma na été astuce on partager na bino na monaki pa mama moko boye na TikTok. Nga pe na meki esimbi kombo na ye je crois mama Anne nabosani kombo mosusu atia eza mama Anne apartage ba astuce na ye na TikTok e nga pe namonaki yango na meki esimbi na pourquoi pas na partage na bandeko mosusu mpe ekoki mpe kosunga bango. Donc biso nyonso toyebi ntango tokóma na ete boye bainsecte bakomaka ebele bafourmi banjinji surtout so ozolamba kaka na ndako bomona babandi kokota bainsecte ya mike mike bapumbwaka omona mosu mwa bafourmi. Vraiment astuce oyo eza vraiment très bien et on a bien partagé na bino surtout bino mpe bandeko mosusu boa na Congo kuna bosufraka na bangungi etu je crois bokomeka biso ekosimba. Voilà la famille ndenge bozomona biloko oyo nga naza nango awa likolo ya mesa biloko nga nasalelaki. Voilà naobanda kopresente bino oyo tozomona eza huile ya vegetable, donc vegetable huile ya vegetable. Awa naza na shampoing nasalelaki shampoing oyo mais okosalela shampoing nyonso oyo oza nango na ndako. Voilà nasalelaki shampoing oyo epuis awa naza na vinaigre na biso ya pembe. Voilà juste biloko oyo misato huile ya vegetable, huile ya vegetable, shampoing nga nasaleli oyo mosalela shampoing nyonso oza nango na ndako na vinaigre ya pembe. Mélange na nga yango oyo natiaki yango awa soki otie ekokoma boye ezoboma bainsecte na minute donc sur place bainsecte bazokufa. Osala ndenge nini? ozwi huile na yo oluki molangi ya boye, molangi oyo okoki kosala mpona opompe boye oluki molangi ya vide ata bamilangi oyo tosalela deja baproduit ekomi vide ou soit okosomba na minute oyo eza nango ebele meme na bashop ba 1 pound osombe ya empty molangi ya vide. Ozwi huile na yo ndambo ebele te, ozwi mwa huile na yo ndambo otie, ozwi mwa shampoing na yo otie, ozwi vinaigre blanc na yo otie, omélanger oza kuna besoin te ozela combien de minutes avant osalela yango donc direct soki omoni ke ya mosusu ndeti lobi na bandai olamba pondu ntango na olamba pondu boye banjinji bakoti ebele donc tema moi eza banjinji bakoti ebele nazwi ka mélange oyo na pompe bakimi bango nyonso babimi na ndako. Soki omoni fourmi ozwi kaka opompe bazokufa sur place donc eza vraiment très bien surtout bino na kini kuna bosufaka mosusu na bangungi etu olie osomba baproduit wana mosusu oyo tosalela baproduit chimique wana baproduit oyo peut-être ekozala pe bien te mpona sante osaleli oyo biloko kaka oyo tosalela na ndako. Shampoing tosokola yango suki, vinaigre tolambelaka, huile mpe tolambelaka donc eza vraiment très bien. Tala njoyi ye wana na mutu so bomona ye akufi ye bomona njoyi ye wana donc na pompe ka njoyi ye wana akufi mbala moko na libanda donc soki opompe kaka tu donc insecte azokufa sur place toka eluka place mosusu insecte aza. Tala bafourmi bango oyo fourmi akufi naolukela bino bainsecte naomona pete